chaîne qui vous édifie. Futa munene ezakati na bato batiaka likia epai na nzambe. Bien aimé bato nyoso batia likia epai na nzambe balonga. Bato nyoso bien aimé batia espoir na bango epai na nzambe ou bien na makambo na nzambe ba réussira na vie na bango. Ba mona bolamu na nzambe. Parce que bien aimé na nzela na nzambe nde tozwaka lifuta. Bible confirmé que ba nyoso batiaka likia epai na nzambe basukaka pamba te. Ba échouaka te. Oui, on va traverser ba temps, ba moment. Oui, on va traverser ba période, ba épreuve. Mais yeba na oke muto ya s'attacher toujours na nzambe. Muto ya kangama toujours na nzambe. Muto ya mipesa na makambo na nzambe. Oyo bien aimé azonga simate ya lembate. Ata kutami na kati na ba difficulté. Ata kutami na ba mipepe. Ata kutami na ba mbonge. Mais ye likia na eza toujours pas na nzambe. Et Bible confirmé ngai na yoki bawana bazaka récompensé une grande récompense bazwaka lifuta ya munene pa na nzambe. Nzambe pambola kabango, nzambe tombola kabango, nzambe sala kabango makambo ya minene. Parce que bien aimé ata na ba problème, ata akati na passe, ata na kati na mipepe, mais ya kangamika na liloba na nzambe. Ya zaka liboso na nzambe. Yaza toujours na kati na mabondeli. Yaza kosunga toujours musala na nzambe. Azo lembate, azo tikate. Yango nzambe apesi yo nanga lileni sina tongo na lelo. La chaîne qui vous édifie. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Enchanté, na kumisi nzambe oyo vraiment asali ya minene kati na biso poto koma pe to vivre to mona 2000 to kota 2022 et na nzela nango eza kotalisa ke nzambe aza na projet malamu likolo na yo likolo na bomo na yo. Il a un bon projet vraiment pour toi et pour ta famille et pour ton avenir aussi. Yango nzambe asepela ke tobika to vivre 2022 et ndenge tokutani susu na 2022 bien aimé eza kotalisa ki oza molongi oza vraiment moto nzambe abongisi makama malamu parce que nzambe akela yo te atino na mokili te po échouer. Jamais nzambe akosala eloko moko te po échouer puisque pa na nzambe échec ezalaka te. naza koyebi soki nzambe atino na mokili te po lelalela po nyokoma po mona pasi te. Nzambe akele eloko toujours ya malamu yebaki lokolo oza wana déjà oza molongi oza mutu munene. Nzambe atino pona makambo minene, nzambe atino pona makambo ya bien. Bien aimé yango lelo tozozwa eteni ya liloba exhortation na biso avant tokoba na prière na biso ya intercession mondiale et yango nazo recommander na liboso une courte prière avant exhortation na biso. Tobondeli Éternel Dieu notre Père, la Bible dit l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi, en ce moment, nous recommandons cette petite exhortation entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit nous accompagne, Père, pendant notre exhortation, et que Père éternel, notre Dieu, s'attombe dans une bonne terre pour donner, Père éternel, le fruit digne, Père éternel, de la récompense. Que la grâce et la gloire de Dieu accompagnent tout et chacun de nous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons tout esprit de déviation, tout esprit de distraction pendant notre exhortation. Nous boutons tous ces démons dans les déserts, dans les lieux arides, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce nous accompagne du début jusqu'à la fin. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, exhortation Nabiso Togozango na Hébreu. Na Hébreu, chapitre 10. Verset 35. Hébreu chapitre 10, verset 35. Tozotangango. Natangi na français, pe na kotanga sou na lingala. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Sikoyo boti akaka molende po yango moto ekozwela bino lifuta moko ya monene. Alors, comme je venais de vous dire que, bien aimé, assurance c'est déjà, katina yo katina ngai, parce que nzamba kela biso, poto ya toko ya te, poto échoué te. Donc d'abord, nous avons longue dès le départ.
dès la naissance, avant même que nous soyons bien aimés créés, Nzamba sa bongisa déjà elonga. Donc oza déjà elonga lokolo zawana. Yanga lobi que za déjà une assurance. Lokola Nzamba kela yo na lolenge na Nzambe. En tout cas, oza déjà une assurance, oza déjà mutu à côté likia kelonga eza na ngambo na nanga, elonga eza na ngambo na yo. Yango po na makambo na nyoso po Nzambe a confirmé yo na ngai. Yango ye bien aimé. Au Tali Sabiso, dans Hébreux chapitre 10, verset 35, oya lobi, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Le futa munene ezakati na bato batiaka likia epai dans Nzambe. Bien aimé bato nyoso batia likia epai dans Nzambe balonga. Bato nyoso bien aimé batia espoir na bango epai dans Nzambe ou bien na makambo na Nzambe ba réussira na vie na bango. Ba mona bolamu na Nzambe. Parce que bien aimé na nzela na Nzambe nde tozwa kalifuta. Bible confirmé que ba nyoso batiaka likia epai na Nzambe basuka kapamba te, ba échouaka te. Oui, on va traverser ba temps, ba moment. Oui, on va traverser ba période, ba épreuve. Mais yeba na que muto ya s'attacher toujours na Nzambe. Muto ya kangama toujours na Nzambe. Muto ya mipesa na makambo na Nzambe. Oyo bien aimé azonga simate ya lembate. Ata kutami na kati na ba difficulté. Ata kutami na ba mipepe. Ata kutami na ba mbonge. Mais ye likia na eza toujours pas na Nzambe. Et Bible confirmé ngai na yoke bawana bazaka récompensé une grande récompense. Bazwaka lifuta ya munene pa na Nzambe. Nzambe pambola kabango, Nzambe tombola kabango, Nzambe sala kabango makambo ya minene. Parce que bien aimé, ata na ba problème, ata akati na passe, ata na kati na mipepe, mais ya kangamika na liloba na Nzambe. Ya zaka liboso na Nzambe. Yaza toujours na kati na mabondeli. Yaza kosunga toujours musala na Nzambe. Azo lembate, azo tikate. Yango Nzambe apesi yo nanga lilenisi na tongo na lelo. Ke yo mama, yo papa, yo ndeko, yo musala na Nzambe. Malgré lelo zoleka na difficulté, malgré lelo zoleka na passe. Alors bien aimé, makamba projet zo se réaliser te, mais Bible lobi ke bien aimé, kozonga simate. Koti kata mukolo mokote ko lemba pete. Yo kangamaka na Nzambe. Et liké ozanango wana confiance na yo pesa ngo epa na Nzambe. Bien aimé pesa confiance na maloba na Nzambe. Maloba na Nzambe ushwa kata mukolo moko te. Maloba na Nzambe pesa toujours ka victoire. Yango ye moko Nzambe a confirmé yo na ngai awa na Hébreu. Alobi oui. Bien aimé Nzambe a bombela yo na ngai lifuta munene oyo ta convenable. Tokoyeba nako zwa yango. Tokoyeba nako yamba yango. Donc, il faut vivre où ils ont récompense dans Nzambe abombela ba nyonso bien aimé baza attaché baza branché na makambo na Nzambe ba nyonso bien aimé ata moni mbonge ata moni mupepe jamais asundola ka makambo na Nzambe te jamais a rejeter kate makambo na Nzambe mais azaka toujours ferme na makambo na Nzambe ba wana babonaka bolamu na Nzambe yo peut-être bien aimé na moment oyo. Oui, peut-être ebele balobaka na sala ebele, mais nazo mona te. Oh, na mi pesa ebele nazo mona te te. Oza na nzela ya bien, ozo poussa na bien, ozo kine bien. Bien aimé kala mingi te, Nzambe ko visiter yo. Kala mingi te, même na mbula oyo komona bolamu na Nzambe. Yango Nzambe atindi ngai na bien aimé, na exhorter yo, na encourager yo, na exciter yo, na ramener yo ke kotika te attachement za nango epa na Nzambe. Kolemba te bola mozo sala pona Nzambe kozonga sima te kala mingi te Nzambe akoyeba na ko visiter yo pe okomona ke ba nyonso bien aimé o bazalaki ko seka yo ba bazalaki ko chola yo ba bazalaki ko tia doute même na Nzambe na yo lobi ba kobeta maboko ba kokumisa Nzambe na ba koloba ya solo maman ya mérita oui papa vraiment tika te elenge vraiment akuta la ba problème atika le samboté atika église te alemba pe ko soutenir musala na Nzambe te meta lelo ndenge Nzambe salai yango na ye bien aimé ko pesa yo courage na ye o communiquer peut-être olinga ko lembo changer makanisi na yo te ko changer te ozonga pe simate ko tala gauche à droite te yo so tomboli missionné pa na Yesu tombola oh David azaloba que je lève mes yeux vers les montagnes
bien suka suka to mona ya solo que David yo ya le bail que je lève mes yeux et le la tombola qui me se pas dans Nzambe et suka suka Nzamba zwa qui a fadisa qui na kiti na bokonzi. C'est pourquoi ba nyoso bien ba kangama na Nzambe ba mona bolamu na Nzambe le lo batika la ba monument au temps où nous toujours le ba Isaac, toujours le ba Jacob, toujours le ba Joseph, toujours le ba Ruth, toujours le ba Esther, toujours le ba Mardoché parce que ba wana baza bilembo bien aimé oyo baleka na makambo na Nzambe bazonga simate mais suka suka lelo batika la ba monument et nayebi que yo pe Nzamba za le même a changer kate ndenga salaka bien aimé na Josué azaki mwana musala kutu ya David ya Moïse plutôt azaki mwana musala mais lokola kangama ikaka azaki fidèle bien aimé attaché azaki na assurance wana devant mutu lokola Moïse atika kate mais tala Nzamba lokola mwana musala a commissaire à faire na kiti na bokonzi bongo yo moto tseli ke pa na Nzambe yo ozanga eloko ni oko échouer bugoni oko échouer te ozo traverser babuma ozo traverser bata mais victoire ezala ngambo na yo yango na yeko rassurer ke kolemba te mbulu ezaya yo bien aimé kangama na Nzambe okomona bolamu na Nzambe merci et na diloba oyo bi une portion ya diloba Nzambe pesaki pour raffermir sous yo na ngai pour pesa sous makasi et que toi bana kozonga simate to lembate Nzamba za na ngambo na biso victoire za na ngambo na biso réussite za na ngambo na biso bien aimé ata le lote mais lobi Nzamba komimonisa puisque ataka fidèle na maloba na ye oya lobi que une grande récompense bien aimé rémunération du futa ya solo Nzamba futaka lolenga bokeseni Nzamba futaka te lokola ko ndenge gouvernement futaka ndenge moto afutaka te Nzamba futaka na lolenge na ye ya koleka bien aimé dans le gouvernement, dans la Monique, dans tel, jamais. Même les Américains attendent des grandes puissances. Ils foutent dans le monde en Zambété. Il y a un ceux qui ont dit par la Zambé, c'est Pela Beta Maboko, puisque victoire est à Nangamonayo. Merci, Zamba Pamela Subiso, bien aimé, et nous avons une intercession mondiale, la carte de prière. Yo Langai, Tokota, Toika Pico, Tokangama la prière, Nzambe a commis monisa. Tika ete Nzambe a pambola yo 2022 yo ezala année en changement, il y a bonheur et à prospérité. Merci, que le Seigneur nous bénisse encore. Bemelia, la chaîne qui vous édifie.